Parce que maman chaque soit botaki. Balinga batala kutu même pas bana wana. Balinga bazwa posa na bangwa mbongo bana ngo baziba chango liboso. Omoni. C'est la mutu musule ya kukufa yake ndo kunda me oyo te. Biku kumane wana chango kwa mtu. Uzulu bapea wote faut quand c'est de mangu ya yo. Bon, il m'a dit membre moi ya famille wana po découvrir maman na bango basala rapé. Moi balia mbongo et ezalate. Wana sko côté ya ba artiste. Omoni. Na matanga Dali Kambala famille ils ont mbongo nyonso tout soki $25,000 so combien ba pesaki pona ba obsèque pona matanga bazi ba tchana na compte bloqué. Siko bosala ba matanga na nini? Bolela mutu na nini yango ba bakenda na morgue na ba veste ya la Dali Kambala ezate. Na ba nini ezate ba mbongo ya osela makamzusu ezate. Voilà, bonjour chers internautes, bonsoir, ça dépend Herbe Rolandé, la biso, voilà, biso etoye, les sous na Congo Source Télévision, bobi na Congo Source Télévision, die maka, so bo moni biso toye li boso ya caméra na Congo Source Télévision, die mamba rolobela, ezali pe ezalara kaka toujours ya rolobela. Voilà, c'est bien moi Glody Mutombo, les géants de la presse, tant toya qu'on dirait Dio ya ngana na garçon ngo ya marambu ya mama Chako et pe sa moi elengi. Voilà marambu sujet na biso ya rolobela vraiment lelo ezali marambu ya mama Chako. Biso nyonso na bino ba abonné na biso to mon programme ebimaki na YouTube et plutôt na Facebook na ba page polémique ba page ebele bataki programme ya matanga Machako et voilà na dernière minute to yoki ki ebembe bimalisute voilà makambo ebimi ebele na sima après makambo ya programme to monde ki ba bengani ba papa masumu ba voice ebimi makambo za tellement ebele ya olobela leo na émission ya lelo voilà leo yango na yeko luka mutu oto pour dio na biso so pesa mo elengo ndé na makambo ya matanga ngo voilà poto kota na ben voilà to continue Suleiman Nuera maramua yo moko vraiment voilà dio yango yango marambo bandi car marambo ya mama Chako Suleiman biso nyos to mona marambo ndenge na internet s'est passé to moni na ba page polémique ba bimiseli biso programme. Et puis la dernière minute, na évité ce que se souvenir que ba programme atango bimaki pour na koloba la biso ki ebembe bimali souté ba lo bien peut-être na jour qu'on a veille ki ebembe bimalobi le plus ba biso ki ebembe bimati. Ouais, donc voilà le programme ebimaki donc le programme ebimaki que non ebimama sur ebima les 3. Oui. Les 3 juillet. Toko ma les 3 juillet en boye ba tumso ko déjà ba kende na morgue. Parce que Batumso a que déjà programme déjà salami c'est sûr déjà lobby matanga ezobima. Omoni. Mutumso na mukina tonga sokoli bien alati noir nae soko alata basket alati soko alata chemise noir alati. Ake matanga ake morgue tina morgue ya clinique kinoise. Ako kuta penako abeti pa proto matanga limité. Bino bosi boche programme ya matanga. Fa go informer bato herbe annulé. Pe eloko bo retarder matanga ngo toye bati. Eza nini au juste parce que ma voix c'est mimi donc quand ma voix wana makambu ezali eza nini au juste au bino bozo retarder les matanga n'invité par rapport à voice na bokasité ya ingénieur NK Pro boyo ka ba voice hein n'invité loni bo retarder les matanga mbongo toni ezoyi banati est-ce que ba artiste bazangi mbongo kunda mama Chako. C'est ça le problème. Est-ce que donc bah est-ce que ils belé wana ba point d'interrogation. Au moins si quand tu vas te comprendre tes beaux programme en matanga les 3. Ba tutu ba yo ki ba tutu ba yebi. Si ko herbe annulé. Pour na nini boye bisa ki ba tutu que non bo annuler programme ya matanga. Parce que ce beau petit programme est au monde que non on a commis indisponible tant que sur lobby dans un endroit au bien en temps bien avoir c'est que non lobby dans un sous tout reporter la biso ni voilà mais bilo herbe annulé boye bisi batute mais herbe che programme boye bisi bat est-ce que on est qu'on soit battu dans considération ou pas
Voilà, Suleiman Tomona qui bisonnion sur la vidéo et bimi, il y a bitumba, ou ezaki bitumba eko souka peut-être boloba na mon remettre Tomona qui bisonnion sur la vidéo et bimi qui na ba op bazota mbusa maloba ki ba katafa panzana ki bitumba pena entre ba comédien na famille. Siko likambango ezali bazo welela ebembe bima ou ba welela elo mususu na kati wana. Ouais, ba comédie bitumba entre ba comédien na famille. Donc famille à maman chaque fois bengani ba comédien qui paraîtrait net oyoki. Mais ce qu'on a ba voice o eza awa ndé ekoki ko confirmer sur les cambouana eza solo to eza solo. Parce que ba comédien papa Masumu aza président. A président il y a comité il y a ba comédien tout il y a Congo na Congo ba oui il y a Kinshasa quelque chose comme ça. Omoni. Yem to représenter ba nyonso. Donc il y a aza habilité en quelque sorte. Il y a un côté na ba porte na mon appel papa elomé azape na mon pouvoir ba côté wana baza habilité ok kotambola ko toke na ba porte ya ba konzi pona soutien ya gouvernement et bima po matanga mama chako e kundama omoni mais eza bongo mais si ko famille mama chako kokoma na point wana bango balingi mutu moko pe ya famille na bango a représenter bango kuna herba papa elomé papa Masumu donc batutu o bazotambola na comité wana pona ke ko toki na ba porte ba gouvernement na ba porte ba ministère po ba bimisa soutien na bango par rapport ya matanga ya maman chako bango balingi membre ya famille na bango moko pe atambola na bango pour bazala na cohérence en fait bazala na clarté membre na kati wana. Apparemment ton batambola rapé ba matanga batuna c'est ça kate mama chako mtalbosa kufina ba comédie pe et belé pe ba kufa balandani pe ko na mama chako mais to mona kana ba matanga ngonyo sezara kaka bat oyo uto tanga na ndé bango bakinda ko beta ba porte pa ba konze puis ba pesi soutien mais si ko ndenge nini na matanga ya mama chako et comme moins complication na niveau ya famille parce que famille ya mama chako on dirait ba linga ba bénéficier ne lomo parce que boyebi mama chako abota voilà moi na oyiye moko atiki oya yé biologique azati moi na oya yé moko biologique azati donc n'importe ce bon on va profiter na sima parce que on a occasion o bango ba lier la tombe sous mbongo ezati yango bon on va profiter na sima wana ba me un peu que soutirer mbongo na parce que famille tant bino na continuer na idée na zaki na ngafana kotana mambo ba lingi ba cha mutu mo wana tambula na bango alors que bango déjà bango ba yebi nini o ba sala parce que bango de bazana to équipe que no ba lire ba 50% ba mbongo e bima na kata gouvernement. OK. Siko bango tant d'aba vu que non biso to lire ka pe na sima wana. Bon ngate les membres moi ya famille wana pour découvrir mam na bango ba sala rapé moi ba lire mbongo e zalate wana sko côté ya ba artiste. Omoni. Moi o ba famille mama chako bazana ngo yango wana so ce que to zongi kota famille na bango pe bana besoin ba lia mbongo pourquoi parce que bon mon até moyen nini o lususu ba na ko lier la mbongo ya mama chako parce que asa souté occasion o ya suka ya lier la mbongo yango yo parce que eza dali wo muta komi na suka muta kofi donc dernière occasion yango parce que ça total il fait bien tout chandeti dans le cas que mama chako azaki artiste et comédienne pe na mboka na biso Congo azaki juste une citoyenne congolaise normale neti biso nyonso tout et que akufi famille na ngé misa mbongo ekunda ete oui ngé bimisa normalement est-ce que famille na ngé boyo ekunda parce que baozi la mbongo euta quelque part non ou soit tout chapé que son gouvernement boya qui cause en charge matanga maman chako famille ba ngé ba misa mbongo te ba bimisa mais pourquoi ko compliqué bo wana ça ndeti que bo linga ki pena mutu na bino pena te bo besoin que bo chi wana ndeti asale la bino famille parce que bino po bino boya ka bo profiter na sima wana omoni ma mususu ngana omona ona ma angle belé na ki m'occuper et continue na kati c'est ça na ki m'occuper et continue na kati pourquoi comment bino famille bona na passe mutu na bino kufi mais bozo privilégier no mambu ya mbongo liboso bino faut vous na souci ya ndebo perdre moko na bino tant su yem tazeli konza famille na bino mais bino bokomi ko privilégier makama mbongo bozina ko lela bochi mupanzi parce que erto kende liboso jour sanga matangi ya kitomone ba mama na bazolela balati ba roba maputa milai ba misu bazokanga na melolo mutakanga malisu na matanga zate mutalela so azati. Donc nous ça que pas c'est Siri non va zimbongo et c'est un mbongo va remplacer na place à place il y a repère de maman chako omoni donc ça vraiment passe pour la famille modèle parce que bango bana droit benga na artiste c'était pour ani pour artiste bazala wana omoni ndeti ce qu'on a que voice moko balobi que
ba sundo la siko au moins disco muto kufa prochainement na ba artiste bon sundo la siko charge na famille comme ça famille yango mo retambolaka et qui na retoka na ba porte ba ministre et qui toki na porte ministre de culture et qui toki na porte ministre na porte maman Denise et qui toki na porte maman Olive et qui toki na ba porte surtout voilà comme ça msambo mais est-ce qu'on a yébité est-ce que na modèle ba continue bisambo ka bazalaka est-ce que o linga ko yamba ba famille ba tuana au moins artiste a déjà na droit de veto mon boy au moins erazo yesika donc au moins appelle maman Denise déjà yebi que oh isa kingandi voilà mutu o hotel ma porte déjà yebi oh isa kingandi oh isa papa masumu oh isa papa lombe oh isa mutentel isa mutentel mais est-ce que yo muta famille eroya est-ce que bon considérer est-ce que bon yeba est-ce que on peut on a preuve que on ne connaît ça ba ko yambonan c'est ça. Voilà, tout le monde on dirait qu'ils ont tellement belé que biso il faut tout le bagage makamwango. Ba comédien après mamna bango ya babitumba après ba mambo belé leki tout le monde ba comédien bazo sala ba live. Genre biso na famille to kabwani biso to sa mamna biso na ndenge na biso ba famille pe ba sa mamna ndenge na bango. Sikoyo et si ka to comprendre na par rapport à ba voice auto yo ki ba comédien ba ya kamatanga le quoi batu nyonso. Boye matanga boye ko assister ninga na bino akufaki et puis boutique les charges et pas famille kasi wana eza ba genre ya makambo ba famille lingi omoni et ba parce que ça total na ba matanga presque nyonso ya ba artiste ba kufa na mboko batu ba bimara mabe ke kingandela kimbongo bitumbe bimaka ka soto landeli bien omona ba kepe na famille boye famille e kangi mbongo ndeti na matanga dalili kambala famille za mbongo nyonso tout soki $25,000 so combien ba pesaki pona ba obsèque pona matanga ba ziba tchana compte bloqué siko bo sala ba matanga na nini bolela mutu na nini yango batu bakenda na morgue na ba veste yo la tsab dalili kambala ezate na ba nini ezate ba mbongo yo sala makamzusu ezate parce que famille au moins dans ma famille na biso hein bando ki baza au moins ni bando ki pena baza donc dans toutes les familles bando ki baza donc il faut pas recha tembe au moins il faut pas recha tembe na ba famille nyonso bando ki baza alors que yo so moni na famille ndo ki azali so que za artiste tika dama loba no koma ko moni nga zo no kufa matanga na ngana maboko famille otiki maloba non ndenge yo lingela balelo parce que gouvernement eza nango aider RP ba mona ke otiki testament mon quelque part bon ya ba salela makambo selon yo ndenge lobelaki omoni parce que on te comme mona oh et puis ça penza honneur te puis ça le kumuté hein et puis ça honneur te puis ça le kumuté ba artiste place boza bolanda ba comme ba famille à moment chaque place boza bolanda émission oyo donc votre kamambo ça les a soni mingi pour ça total il est bino nyonso tout boza famille bino nyonso tout mutu bo perdre icône ozaki wana aboya donc ko tourner na ba théâtre ba touté atoza jeune talent atoza nani on ya retourner na théâtre no makasi omoni donc un peu bon mais un peu qu'on revoir ba mesure wana parce que na kata ba voice même to ki ben sanité fingami ben sanité fingami boyoka ba voice donc mais sanité fingami na kata ba voice ah famille maman chako et puis bozana matanga en plus bana matanga bo finga makamba bongo est-ce qu'ils en sens après toi ba comédien boya ba fingi ya bongo na matanga ya ba comédien tambola ba komara na mire parce que oh ya famille na bon peu de jeu tamboli ya ba comédien pe tamboli ya famille na bon peu de jeu tamboli ba la tike ba famille mo ba na passe ndero na monté ba non je sais pas peut-être ba non na souffrance en bongo poko la mbongo tina modèle tina niveau oh donc et bien biso to kunda ngote to tike li charge wana gouvernement bongo siko so gouvernement zakite bolinga bosani c'est ça bongo so gouvernement zakite bolinga bosani hein to pe gouvernement lo batika no likambo so pe gouvernement lo bike non des wana pe no kunda pe be na te bosani bo nsambo wana binote parce que na ba voice auto yo ka donc be sanité fingami na ndenge moko ya mukete sanité si e fingami na ndemo ya mukete. Voilà, pour tous à la moi rapide, Suleiman, ôter la biso ba voice parce que biso to beta masolo la voice on dirait ba internet boy ba ni nezo exactement. Oyo qui ça va voice. Ba voice c'est Ali. Donc ba voice c'est Ali déjà. Yango yo. Boka ba voice. C'est la mutu musule ya kokufa yake no kungame oyo te.
Vous le papier où tu faut quand c'est des mamans, tu vas le mettre. Au moins, il faut membre de famille. Oui. Il faut membre de famille. Il faut caler. On est passé la combat à 50%, 50% ballon va relier à qui? Comportement baptiste. C'est quoi ça? Batika biso bakoloba bisola Moïse mbiye balba ngo isusu ekosila ina la tovanda boso tovandi kuna ekoyinda za propre ba ngba sala ka basisi amona bona oki kuna nyana tema na do benga la ojeki loba na sala ngizo ya za classe ni lesha bazo bina mo mindo no ndasa benga ko ta oyate dosoze la kaka ni bino ko bio tozoya bino ne ko ba biso peto boyi makamuna bino esili boteli mbokili na bino ko bio tozela ka loka famille ado donc comme bino obligé non bino ne ko sala to suka yebi bango ne basala ko senga ni bisa ya bango bagina ko sala kuna ya badadina banadina shako bane moti dadina shako soko joka pele ma ministre mo ka tukumisa chako na container yabi wana sai komi fa kuna mala fa konne iya keninga mama ministre bakutani basololi bakutani basololi na ya bi asa dinde na gamba problème na ngabu de ceci problème etika les gars na finance ici basigné ma ceci ngape na jeune na accélérer en point de 5 na so voyager alors bino na mo tiko bino ko ya ifa kuna ebe na ko ya bino to boyi pe bakukunda ite so ko yana batamine to bokelo ba mama ministre bakoya bo bino ne bo ka so et comme obligé ba tifu bakunda eboni ma Denise ba tie meli ko yemo mama Denise yemo kwa solo bomi tu bisa bana bino te eloko moko pa se salite ministre ya coopérative oui bino so ko ba se 49 de carrière ala ki me ba ngonya tsana ba masumwa o azofuna mbangalo siko bino ko obligé ba tozo ba avec colère yo faut élever sabino il faut mettre faut donc ça là ba yemi ba sala 50% ba vie 50% ba tesi na famille jaki pena azo telega azo tambula azo kota bisika nyos ba tout finalement oh soki secrétaire ya bito ka asa a ko bino boza na biso na bureau ya na secrétaire na conseiller ministre wana so ba azali awa ye ya telemia bino ne bomona ko ba na bino ta ko na ba fait honneur meta ba mbwa yaki mesa ba mbwa lobi ajibu ko banga te tozo suli ko abai ku lobi lelo anga lelo ne ba to sola yena na lobi ba sa fait programme na sale le monima na ekuna na ni lelo ko ni na mba to du weto ba to ko ki ni bui ba to ko tunga bui ani no na aze la mususu akufa akuteni kusali la bangwa tele Mungu yeye mko kufanya usali. Yeye ndio katana mungu yeye kufanya usali. Kama sio kwa grant kwa nje kama. Kwani kwa dole ba madura kwa familia na hapa tumapita. Mina bozo akaya kimya uyele bivu. Bon, par rapport à ma voice, au biso nyos to uto kasiko ezana ngana yo na ba internet biso nyos to yo ki ba voice. Sko yo ko lobani par rapport à ma amnes o eloba mi na kata ba voice wana. Au moins ce qu'on a ba voice auto yo ki. Muto azap na muto yo comprendre makama. O comprendre. Pe muto apa na misu ya mona musika hormona. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ma voice c'est eloba nyonso déjà. Les voices, ça dit tout. Et le bagnon surtout. À tout ça qu'ils aiment comprendre par rapport à ma cambo, oh, le bamanaka, ça va voice. Ou comprendre de quoi il s'agit. Au monde. Donc, et ça vraiment pas si. Et ça vraiment pas si. Et ça vraiment pas si. Donc, moi, vous donnez un boya. Non, il va te sonner dans le bandini. Non, ça se passe souvent dans un maman chako. Donc, ça, on a mis surtout le baquet maman chako soit botaki. Baninga batala kutu même pas bana wana baninga bazwa posa na bangwa mbongo bana ngo baziba chango liboso omoni posa na bangwa mbongo baziba chango liboso balo baki non maman Denise déjà le baki il faut bakunda matanga wana bakunde bembe wana avec honneur donc biso famille kutu etali biso te tozo zela ti ba kokunda boina boina bongo so maman Denise azaki te bonne bosana Vraiment omoni sko kimote mama beo bango bana ngo hein. Et là, c'est que de son vivant, peut-être que va dinguer chaque fois. C'est ça. Au monde. Peut qui monte ma maman bon bah non. Et là, c'est que
omoni opportunité mususu bato bazwa na matanga na facilité bango bazwi yango te omoni parce que bamatanga mususu tomona makambo mususu eyaka mbala moko na facilité bakosenga yango kutu même pas mais oyo ekomi ya koluka ya kosenga ya kokekilida banda moto akufa ti lelo programme ebima te bobimisa bafaux programme mabe bitumba ebima kuna mabe donc mama chara aki moto adésordre en fait mais famille ne baolinga bacréer lomo boye oyo ekosalir kombo na ye donc batika penza batika je crois que boss je reste mboni qui ba voice oyo et déplaire penza ba Christelle Lomboto qui ba voice et puis si penza et singoté et puis si passe makasi et puis ça pena passe makasi donc ata on monde na zawa ingénieur NK Pro donc na pena yo sepelate donc voilà Suleiman to comment on a déjà na souka mais na ba voice otoyoki na tous les deux côtés conseil ni no couper ça na famille et puis conseil ni no couper ça na ba comédien. Conseil non plus à la famille car ya maman charoté parce que ma famille nous sous payer ba comédien ba tikali ba tirer les sons na mambo ezoleka omoni donc conseil non plus à la famille ba comédien ça que boye baka ko ça na makambo bo ça na makambo te car pour sur un coup de tête ne baloba en français vous agissez sur un coup de tête mais après boyo regretter. Parce que mambo bango sala ba famille mususu mte payer ba conséquences c'est ça omoni ba famille mususu ya ba artiste non ba confiter de lobby ba payer ba conséquences non omoni donc et comme que artiste ne qu'on a vu na confi azaki artiste mais prise en charge du gouvernement et ça c'est parce que artiste mon côté à côté les mapas qui ne retournent les bino na ba porte pour babim sa mbongo babim sa soutien ozalate au mona babando banga ba retentissant omoni et te ngana non kene na te pour comme ke ngana lia kimbongo ngana sabo te fait comme ke ngana lia kimbongo ngana zom sabo te ngana kene boito moni donc voilà botika parce que ma famille mususu mutu européen ba po casser et payer ba conséquences yom te za la bouquet misère c'est ça mais ba côté paye à artiste ba 50% on a ba mbongo pe boliaka eza pe bene ceux qui moyen zali to boy te que ceux qui otambola il faut mélanger il faut dire moi quelque chose il faut ça la moi lo comment crédit faut déjà omoni 50% na ceux qui borolinga bokabola moi ta na famille ezala bien parce que so bo ça la cop au kabolinda munda mutu nyoso kanga mnoko po ayi ke non ngape na liaki te ngape par na zwaki ndeza benga passeport rouge na zwaki glodi Tumba Zwaki, je reste Mboni à Zwaki, Karim Mboni à Zwaki, donc ma mère double nion sur Zwaki, donc ils ont vraiment pas cité pour mutu avant de kimia akangonoko omoni donc bon mec un peu que solo la famille son famille ça a besoin bon solo na bango bon mais membre moko ya bango na kati ya ba démarche na bino bon intégrer bango na kati et ça la bien et tout ça bango motema iko apaiser bango donc bon solo là parce que et là on surtout ils alla régler grand na solo et les lo morte au bo régler on a bitumba le reçoit na ça la matin na kimia nyo surtout bo vandi bo solo li famille artiste parce que ça total bien bo ba ndeko chaque homme ta sangisi bino bo vanda bo solo là et ça la bien chaque on peut place ça ozana kimia on peut mana kimia merci voilà to comme ça comme na suka na émission na biso ya lelo voilà on dirait dio ya makamba chaque zo pesa ka makambo yango to ya ka liboso na bino dio ya ngana Suleiman Konde le véritable passeport rouge pour na obeta masolo yango voilà Suleiman to comme na suka émission mot de la fin na pour na lelo ezali nini. Ouais, voilà, le mot de la fin pour les donc merci beaucoup merci à l'ingénieur NK Pro derrière la caméra, merci à toi Glody Mutombo pour la présence, merci Nabatutu Oyo va soutenir Bisso. Donc mot de la fin par rapport à Matanga Mama Chako et Zananté. Pour te éviter le na pourquoi ni sous les bima. On a beaucoup de comment dirait coronavirus chaque jour baka. Chaque jour baké bima donc matanga chaque jour baké zo matana matanga on a to yebate ko covid-19 toni donc chaque jour baké zo bima lelo 32 cas lobi kuna 50 cas oh ba DC pesa ba DC zo zala donc ba cas moko zala kuna ba cas grave donc voilà j'en profite pour faire des coucou les dédicaces à toutes les personnes qui m'aiment à toutes les personnes qui m'ont suivi je vois donc là Kondien Konde je vois Moria Kenzungu Luvuezo Babi le grand formateur le grand professeur na INPP na PCO ba merci beaucoup Nayo dans mon IP donc facile je vois donc là tous mes amis je vois ma maman chérie déjà joyeux anniversaire d'avance à toi ma maman chérie Rita Konde Mondele fille à neige na niage
Rita Konde Mandela fille à neige na niage babi joyeux anniversaire à toi d'avance na pesi pe ba joyeux anniversaire na Nicole Konde toujours dans mon cœur ba joyeux anniversaire na yo na pesi ba mbote donc ba mbote na millier mobimba na pesi no ba mbote donc voilà ba kombo ekimi oza tellement belé bino nyonso tout boza ba mbote en général donc ba gros bisous voilà ngape na bina profiter na pesa ba mbote souli bon na pesi mbote na bala membre et tout bala membre ba fia bozui 0033 na mabeli je peux dire na mémoire na mabeli 0033 Tinan Tumba la patronne Lisa l'offre à la faille Bobby Ritz Mutombo la Moseka grâce nyota moi c'est Nzambe Tony Kambale le vrai savant Charlène Lamba bon séjour na kin nebi qui on dirait zo mais la te bozo nga sous la madame Clara Lombe motema ingénieur Dadi Manier Camille te bozo nga li sous na mupanze ngo mais bon séjour déjà na kin. Tout comme l'option à souka babonné na biso ya Congo Source Télévision prochainement les sous tokoya quand des balobi baka izoya le na coronavirus tokoya les sous kolobaso ma ambozali pour dire nga mama macha kondier zo pesa rester sur Congo Source Télévision na Congo Source Télévision maramba mama chaque ondier zo pesa ce qui vague mususu ce qui vague yé na pourquoi les loto ka nouveau que yé to DC lobby to zali sous apo na lobby la maramba ngo pour ezo pesa maramba na Congo Source Télévision bon babonné na biso ya Congo Source Télévision to on a besoin ba commentaire na bino ba critique na bino et ça biso penza bien makasi bozala toujours branché na Congo Source Télévision bye bye.